équipe magie te moi c'est équipe magie za tout droit bon manika lobi ke bako kota na seno kona bako yoka malili na malili abi moi c'est bon raza la moto omoni to ana prince pour ça que na poster nga longole cycliste na l'accès ya na bambika ye mission na c'est que omoni to l'accès ke boy na l'accès na longola ko kaleson na c'est que kaleson na za soloté za propre voilà Ken Piana alobi ke ya la na libandité ngwana la takana e chapeauté mais Marc Aouz azola takana wa mobali na mobali mais tenga na otunaka question par rapport à barguiment. Par rapport à Barguima. On émission. Voilà. On a des finga Kempe. On a na poso fingi ti na fula. Il faut finga Kempe na faut banga rapper manike. Manike pas à faire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour Voilà, merci bien très chers amis fidèles internautes aujourd'hui autour de l'actualité de la République démocratique du Congo concernant nos artistes musiciens congolais 2021 et là René Abi reçoit pour vous Soukous donc international et je pense que vous bien Boulinga Kepe Mingi de trop merci Aya Willy Moucheni le véritable code mondial et Papa Patou Mokonzi à KLM Balobi Paola Schengen Kilo à Londres, moi son zamba 8 ans, il y a coqué pendant une année. Merci beaucoup à mon ami Balobi Mbote Nayo, Fennec chef Mokonzi depuis quelque part à Otalabiso. Bambote Nayo trop merci à Paolo Veri de Souza Moté, ma maman c'est Gabi le Poké Malcolm X, Cornelia Douci Givenchy à Tembe, veut dire que le bateau c'était Hello, j'aime l'original et le véritable. Et là j'ai reçu pour vous Soukous. Donc la sublime Soukous. Donc moi c'est vraiment un zoto quoi. Bonjour Soukous. Oui bonjour papa. Voilà bonne santé. Oui très bien et vous? Voilà on peut très bien oui que vous avez vraiment quand même la qualité moko exceptionnelle, trop rare il y a des journalistes avant et après, puis même dans moment oh yo yo, veut dire différence de mes amis. Mais bon, on a Soukous, on a différent. Biso bana faire rigolo, tous a différent na batutu ah. Voilà. Bana les padres bana différent donc. Tous a biso ba journaliste, tous a biso ba tu belé batanga ma biso tous a différent. Voilà. Merci beaucoup. Ba news ya fait rigolo ezali ndenge ni poto ki fait rigolo na année ou azo ki contrat ya concert na niveau Côte d'Ivoire et si mito to moni ba image concert à faire batu ba quotité. Non, batu ba quotité dans quel sens? Tu vois Mukili et mais ça trop koloba hein Mukili et mais ça trop koloba ba bêtise biso to zakite to singa contrat que la biso weti bango moko yé par compétence non bango moko ba moni que leader aka moko faire rigolo na kasa kisasa yo bien honte mais leader sora saka moko me falaka kenda banda concert avant. Et ça ba préparation nous sommes préparés à préparer ba nous ba weli moni ba weli si parce que na mon concert ba bazaki na bango malgré to kenda ki te po to préparer ki non te mais concert ba bazaki beta ki ndule donc to zaki donc to sale mangamba makasi donc to pese makam faire rigolo ba ki regarde moi bota la biso to pese makam na Côte d'Ivoire ba mona kiango ba o Côte d'Ivoire ba leli trop il y a trop mais ba to Côte d'Ivoire wana kaka ba lobi mais selon ba analyste depuis faire rigolo à longwa wenge musique à maison mère nandenga banda carrière musicale na ba concert tout à beta atikala ko yamba invité à kilote logo la maître Gims différence ta fali poupa maître Gims ndeloni et bon bi maître Gims a pomba o te poto tongo ba maître to e bate ya pomba o te artiste musicien international moto ya o fali poupa yamba qui est vraiment na plateau na na o c'est sexanga le lo bon comme se maître Gims e fali wana so fali na autant comme to fule gaz o pese gaz hein o ko to pese gaz neti fali le lo ya moni maître Gims avant d'ici a bengi si ba sola ye finga maître Gims a lukara sa featuring na ya Bouddha maître Gims mo te ke featuring na Daju. Oh Daju ndeloni. Daju ndeloni. Moni lo ebo mino complexé. Moni bizika le zaki ndombolo to beta ndula ndombolo. Bino tema ba pede mo ba yena ba complexe mo ba mo beta ba featuring. Moti ba seka biso. Eza ndombolo biso ba kino ba biso ki sa seza na ndombolo. Voilà. Do lukia tunde makam biso minga na ye oye wapi o bengisa nani. Voilà. Likolo so ke wapi tina lola na nzamba bengi biso te yo me so likolo wapi. Mais faire rigola to moni na peut sur Rolanda qui Ken Piana na ndenge ba nous ko circuler il paraît que Ken Piana a tenir ba propos moko un peu taba Ken Piana de taba et azali journaliste ayamba faire rigola taba yé mutasala ke lelo pe batu ba faire rigola
Yemo non. Ken Piana. Il y a la journaliste, sans journaliste fait rigolo yebana te. Pour ça na bena monde. Au monde aux autant combat Ken Piana zomi kitisa. Na niveau no kotanga Ken Piana te, niveau na yonde na yebeli kotanga Ken Piana te. Ken Piana loni. Ken Piana loni a ben stagiaire o e ba chroniqueur azelote. Mais Ken Piana bongo sko Ken Piana lobi mabeza puis sora legi fait rigolo na molai. Eh, il doit moi Ken Piana boy. Na sala débat n'était pas annoncialité sur ma PK. Dans un an ben tabac. Ata sokoli aussi la soloté. Eh ben tabac qui bien l'autre. On dit ba musu nga bazwa gaz. Abi que leader na biso les padres ne makambo. Abi que les padres ne azana non fallait un succès na ebite fallait un succès na edonté. Ba featuring ne on dépêche succès. Wana c'est tout le bagage gratitude. Double tokos. Ah papa ba featuring. Un nombre de filles featuring na ba arc. Bon, to ebito lo ba ke fallait ça sous ba featuring te. Yé mo avec ta musique. Ah kokate. Na mais ça fait dans le chaos na na gisha. Faire azana ndule faire avant on dit bana wenge. Ah papa wera sona pesi mbote a formé ba tanga pipa bana nyoso to ba maramba wera wana kuto kende te pona liste ba musicien wera okeko beta na bango na poto faire azate nandeni yema ona mta proposer bango balobi ke faut faire abanda nanu ko sala eloko hérita sala maloba ngabote na osika mission pa mpona ndo finga bango mo na bebisa na ngana boma relation je m'en fous nga lia na ndako na bango ti olia la ndako affaire oui le tinaza ki sukusu boza faire rigola babilo te kembena yo na elote problème ezabo le long monde entier ti to yeba to benga Fabregas to benga Déplique to benga nani faire rigola baza bona wera son faire rigola moni ke ba ko panzana te famille ko panzana alobi akute na papa na bi papa photo sangana to za bo moko photo beta featuring mo ya biso nyoso bana wenge to leksa mo ke to za na bolingo to za te lo ko bana quartier la te ba beba na wana ko faire ça ninke to basangana bana quartier la te nana ya nana yemo ki mujo ifali mwana nga benga ifali mwana ntemi wana ayati donc azelote fali aelote pa ya faire rigola nani Kempiana na ba tozo fule gas ndeti yo Kempiana yo ebinga très bien msusu batu o ça semble yo ebinga très bien bien très bien ne boyebani na vie à côté mususu déjà afinga ki bogar de la prince ngulu dans mon ngulu no aate na c'est que yo to so na ndule biso to lo bate to bande to so na ndule les padres à mututé au sakana bino ba mike non yaza papa oyo avandisa masolo mais apparemment tu fais rigola ko kamaka mututé kangisa batu ponya kangisa Ken Piana ba libérera Ken mais papa ti kabiso Charlie Prince fais rigola azala poids judiciaire te papa Charlie Prince a fallait kangisa Charlie Prince que Charlie Prince a bibi prison la mbonga cotisation okosi jamais faire rigola muta bundani lelo Charlie Prince a bima to pese coup de king Charlie Prince habite na benga faire rigola bakanga adeba betata ba 2 mois na prison faire ayate papa moni sol olandi mondo okota libulu moni faire rigola après na bato bien so sala musala no malamu akotelo so sala musala ba polémique akotelo ti mais o ebino fali ngazana aza papa boma relation moni yena zana mokana ya bandolo baboy lobe o raba kanginga ya ba okanga ote parce que c'est que des projets okanga te pour faire rigola azali le padre azali atokanga okanga na 10h30 na obima biso to za sir na président na biso mais bozala rassure na président na bino mais netika bo sunga pe président fait rigola te parce que ba warrior to moni ba warrior o ba soutenir fali poupa bazali na ba tube na bango na kati ya marché o to mona etambola mais tandis que fait rigola générique na bino na bobimisa ki to ebite zo beta na wapi papa to ebina no te poto luka ko luka ekoti papa tika ko c'est ko bina o benda papa tika nga sangana nga te biso bana faire to za show voilà ba goloise na tuni non fali à part ba featuring oya obeta na batu nzemoni oya abeti ya bien zo beta ma générique ni dis-moi le bana nga fali générique ni oya beti ke to bina na inosa beti ale me koko to zo bina luketu so na mona fali dikape nzamba za ça ba pd o mote o ko ma pd zo ninza ma boko ma mo pd dasa mibali ekoti dasa mibali ekota penza donc tu fais rigola la kisi batu na clip ba mettre ba vimba ez intimidation to ezani papa tikako intimidation mobali tolo ezate ko lenga que fali pour pas ko la kisa tolo te fali amuninga na mwasi moni ngana sa fier fali pas bon de ce que fali abanga de mina dansa fali te comme so pd ya ekepo ba ndo la sima pamba
que sopa yo kilelo na mobali ah bon kilelo za mobali dasa bangala tokeka liboso dasa bangala mais siko Ferrego la tikali torchini et lui ko ba fallait être incapable de retirer la torchini na clip yemona c'est la clip moya nourrissant en mapeka nso ba poil tika atomo mapeka ba poil Ferre mutalanda clip wana papa asala ba c'est un leader oyo yebani aigle soi-disant aigle di fouette di ngwaku aigle wana yo leader autant on sa clip bitike masema samba na makunzano eza obota voilà mais ba tutu ba lobelela pe ba 1 million na ba générique na bango mais Ferrego la to ka lisola 1 million te fali générique na bi 1 million ya Ferre nanu to so na mamba Ferre to toucher ba mususu te regarde moi ka ya pamba oyo voilà bi kona za nzembo te auto biso to benga nzembo te single zero to misika flash afro wana regarde moi ya pamba wana ya boostage babi ke faire boostage na tena no regarde mon ka ya pamba bibo tala ebo a opesa makam ebete combien de vie ye moko sa musicien mais tandis que concert à risque matadien na matete beti 1 million wana ozokima na question na nga regarde mon ka ya pamba to beti musique te to bo finga na biso mais regarde moi wana kaka to flasher bino beti combien de vie mais est-ce que regarde-moi wana regarde-moi wana ezoleka na ba featuring ya salizo kene tu regarde-moi ebete tout ça na ba générique te ka regarde-moi oh bino bo fingelo biba français mabe ka ba français mabe wana oh bino bo fingeli yango ezoleka ba na ye na ba likutala bêtise o ba likolo libolo no pesa information na bana neti mwana yo ka ngondeni omuntu yo bebisa on me fali président otika bato bo pour nini bazana mboka vraiment un président zoti pe na okamwa ka bo beto pe na TV liboso na tanga 14 ki nzembo boyele kana TVT mutu bino obimisa nzembo obimisa sebo mwasi oyemba ngoboyi qui l'idée mais banzemba ba américain toyemba na ba anglais toyeba pete so ba lobani oyo ka ba madi fuck you madi baby you oyo ki munoko ngote mais osani oyemba mais oyo zo yoka ebimisa ya tongo mto yemba ka nzembo wana bamiso bo chen bo remarquer mais to yemi nzembo ya akon mo zo yemba na anglais muto comprendre ça oyeba anglais to comprendre mais oyo surtout tongo bimisa ka li olo wana ezo bima déjà mutu so oyeba ke olobi bêtise quelle information voilà merci beaucoup to ke na biso pe moi bien ndeka to solo la toujours par rapport à rôle Ferrego là azongi lisu studio poigne oh ebite ke tozana album photo bimisa mais album topé album pour faire depuis banda studio depuis 2016 ti lelo studio si la raté papa babi faire bito swana na ndule omoni biso to swana teke to ça va débat non pour ndaka musique na biso to betaka musique Ferrego la za muto a préparer makasi pour na ba chanteur nyon surtout ya monde entier pour l'équipe faire akosina voilà qui est Ferrego là devant Fali Ndeba lobara na Bible qui est toi grande montagne devant Zorobabel. Eza ko David abeti Goliath libanga. Donc ça biso mukuse mais to lancer pas beaucoup ya. Moni to lancer bino moni inosa. Moi mukie mais abambika flash pas aigle kwei. Moi yo comme Bibo diembela innocent de ba video ya innocent ba nzemba boostage. Innocent eza biso. Moi innocent bi abiso. Inos bi basa za pese mbote na lele inosa boosta ki banzembu na ye inos bi aza biso ya boostage ya ona loba te biso yo ko tshaka Fali na ferete tshaka inos bi na feri na Fali Fali na faire autre chose faire ça pour Fali te mais Ferrego la za la crise à poto pour Fali azo kende ba poto na ba musicien bazo kaza ili batu corona ti corona betem et comme na France boli ko la Fali na yebe ngote ye moko bombi kashine na yo talaka concert wana ye moko ana kashine ndene ayeba ke kashine ako chompo malade des akite aweli ko cha kashine muto abomi bat na poto boyo ka bana poto bino mbolinga Fali ye na mtabe mai bino liwa na mboka bino ti ye na kisasa muto luki corona o eza ye abeti cop nena bato o ba ko te maladi lelo concert wana bato beli ba kufa likolo concert a Fali est-ce que poto so ba bia aton se so be ça ke tala akende voilà Ken Piana alobi ke ya la na libandité ngwana la takana chapeauté mais Marc Aouz azola takana wa mobali na mobali mais ngana otunaka question par rapport à barguiment par rapport à barguiment olembisanga na émission pona ndo finga kempe nga nana poso fingiti na ofula mais avo finga Ken Piana fo banga pe manike pas za pemeni na ye manike ni no banga manike ni onga na banga manike ni onga na banga na ese manike omona foto swana yo ofo osaba kibe moni lisoko okomina lisoko lokwa ngai na ebisa ki yo manike avoto swana na yo fo koma lisoko lokwa nga pedenda za makasi te denda fo koma lisoko lokwa ngai soki na mukili akala ala na fwengi
Nani? Yango na mobali na ye papa presse babi alinga. Acha tumba kuna minu. Mwasi aza mwasi abenga mi mwasi. Acha minu nyose koma chocolat acha hin total ai. Na ese kyo manike po sona nanga. Faut na lisoko lo kwanga. Monyango mo defandi. Defandi bien. Donc yo pe po sona nanga faut na lisoko lo kwanga. Manika lobi ka ba ki. Soko to za plat. Et où équipe magique? Moi c'est équipe magique za tout droit. Manika lobi ka ba ko kota na seno ko na ba yo ka malili na malili. Abi moi c'est bon ka za la moto. Omoni to ana prince pour ça que na poste nga longo le cycliste na l'accès. Ya na ba mbika. Ye mission na seko moni to l'accès ko bo na l'accès na longo la ko kaleson na seko que kaleson na za soloté za propre. Na pese ko devoir yo pe longo la batala sena otisiko. Et tout le monde comme qui débélé ba chocolat dans ba musicien ba bimana yo. O sokola ngo bien te non ozano espiro bima mpepe yo zamena libulu manzengele ba. Bomoni ka tono ba so ma chwa ekota etonda nonti don zawana. Donc na ba ki poso na nga yo manikie, il faut za masokolo kwanga. Voilà. Bagolo ba fâché makasi za ndenga ko sakana te. Maman na sila kala. Mona zana mobali akwa o musicien. Mais manique faut total rappeler bien il faut faire respecter. Pe manique kenda poto avant faire. Asuka wa yo mona ndenda kwa manique za awa. Ati makoneti kala libanda manique na collection ndakuni. Na ebide. Mais wana ezaka ki diba so moninga ya kabila desana tumna mela tumbako. Kabila nga desana mela ayeba ngati. Nezana regeta fort ando senga ba desana. Ah mais voilà, merci beaucoup. Ba programme ya fait rigolo ba news na ezali ndenge nini par rapport ya batutu ba lingara fait rigolo ou pe ba landio donc avec impact synédologie défendeuse donc ya fait rigolo avec impact synédologie molobeli yeyo ritinze le pas longwe na ye. Ritinze la eloni. Mais ritinze la tiki trou. Omoni trou a tiki. Na katani ma soif. Côté awa générique côté ritinze la beti crini. La beti critin. Ritinze to sunga ki e adake lele to moni a mwasi to protéger gaga. Omoni ta so esopisi. Ah yo tout asko to tiki e bon. Zemba ritinze les obeta ko leka générique à faire. Yo yemba nzemo no. Yo yemba on so. Leka batu ba lo bakande to. Papa, ngana ebisi bino. Moni ritinze nda longe pa faire. Faire a tiki e. Abeta skondule to la moni bersi. Bersi on a beti libanga po. Abima ina nenga pete. Faire a libéra ki e. Siko yeri tinzele. Faire a tiki abeta musique totale. Faire go la fula batu yo donc yo so fula ma posa pe mena faire. Zo longo pe mena faire kunza do yo wana. Alonga pa faire. Afula mara, fula matu. Donc azonga senini. Abimi so générique ya makasi. Donc bwana loko lo bala faire été. Na ebiso kempiana. Yo finga mamari. Kempiane. Papa limisa na tema émission libola mamana. Oh, wana nani? Ya mama kempiana. Ya finga mama batu. Na bisaka yé moninga. Mama Marie lelo tinga na lobela affaire egola isa pona mama Marie wana. A mama o aboti bane belé. De na bandelo su libola mama na. So continue finga na tata na yo. Na ya mwasi no ya salité na yo moko ya salité. Wala kempe. Wona finga ye, bono loba no finga kempianat. No finga kempiana donc yo so mone ko yo luka batu, ngana ozo to bunda. Webinga très bien to ebani. Oki to ebani na fingi yo lisusu. Donc yo so continue finga ka mama ya ferré. Non, parce que basi ya mabolo baza no finga lisusu ya mama na opena opouver yo. Kempena boni ko ba respecter ba mama batu ko ya. Boni bo finga ba mama musicien juste ka. Mama a fait comme musicienne. Jalousie mama nzambe te Jésus de rumba. Oh non ekenda mama Jésus te. Ezaka marite. Donc faire Jésus de rumba, Marie mama fait. C'est que kofinga mama reza jalousie que mama faire à la vie mama artiste msusu ba la invité. Yango wana soni, yango wana ezo sopa bango. Moni soni. Ezo sopa bango soni. Voilà. Monde de musique ezake faut bo sepelisa na ba oya ba ninga. Voilà. Donc sepena oya ninga mama na pele lo so un problème osani. Ah sunga yo kofi mère akufi tabaka mo mbala lela te. Yo be mère asani. Akufi ko yo tonzo finga ba mama ba oh yo pa oza vivant donc kufa gaga. Donc ye pa za nia. Monde mama bino za nia kempiana. Ye pe anania. Donc banga batu. Voilà, merci beaucoup. Comme na biso na souka, na monique ma ba bombe ba kake komi ko beta donc veut dire que bo s'abonner ka massivement chaîne abino bilengezo ngi na rata trace RDC News, bo s'abonner massivement. Voilà, programme orchestre ezali ndeni ba répétition, bozo sala na inde 3. Ouais, programme ya biso ezake to répéter toujours na inde 3 na base. Et maison mère na biso ezana inde 3. Pour le moment tous en coulisses parce que ba couvre fin des ambo qui est bien té, mais tozana concert moto beta awa les millionnaires club tozana ngwana to beta de 14h jusqu'à 20h pour to banga mboka bien té.
Pour protéger les Gaulois et les Gauloises. Pour se protéger, avant il y a peu de choses à cacher. Nous sommes pour ça responsable. Bateau ba ebi musique. Bateau ba ka soit musique bien. Quand il y a besoin de oh ça youpi ça le yenge non. Donc on a pour ça bateau ba ebi musique. Ba ka dans ça qui m'ont faire abi non Jésus qui dit. Donc on a pour ça bino ba prêtre bien ba fille qui to quoi ya pour ote que oza boete le ba qui un bien ba maniquete. Donc on a pour ça mi bali le ba falite ba pédé. Donc on a pour ça mi bali. Ba ya na concert on a ndule betama ya kafu donc biso so ba bébé soukous tozala wana taka biso. Donc on raté ne tombera jamais. Ferré azo préparer le mois makasi. Kami te featuring na David Zobetama. David. Oui. David moi singabi vie photo beta featuring déjà ba sala qui on met aux clip et ça la mal. Donc au banga te faire là. Abina bino regarde moi bota d'ailleurs pe ça ma. Voilà. Numéro de téléphone pour na batutu bala besoin de se recontacter par rapport à game. Donc pour nous ba news il y a fait là. Oui, numéro nanga plus 243 84 25 30 133 plus 243 84 25 30 133. Voilà. Ba mbote non na batutu ba linga ko rapide. Na bi mbote nde maka mbote soko apeso mbote dans libanga no ope. Babi libanga na mbongo liboso libanga la si. Ouais mbote nanga so na patron Costa Couleur babi le conseiller de faire rigola ya yepele ozo ape kota to doka. Babi mbote na oli susu mama Fanta Fofana babi la présidente la présidente ba Fanta Fofana kombo wana na yoka rango la présidente ba gauloise nyonso ba gaulois nyonso tout ozana. Vraiment so la démission pas solo là. Oh ya pesa so pesa na gauche droite ba ebati. Normalement ba mère na bongo ndeto olinga loka ba kilo à Londres ba Paola Schengen. Na pesi zumbote nanga na Berado Prince des Amunda babi abela nga sukuze ndeni omona TV nanga makambo ezongi donc bo s'abonner trop na chaîne nous makambo na chaîne nous. Donc so yo s'abonner te donc wana kisasa te wana monde entier te donc bo s'abonner belé bino bodoka bo pelele moto ya. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous na soukous awa de temps à autre concernant ba news ya fait rigolo la de nuance ba mbote na ya trop ba mbote belé na ba leader tout bota la biso monde entier na lela bino ya fort ya koloba mingi ezade merci na papa patou mokonzi ya KLM na biso Gabi Lopoke Malcolm X suka na mutu Paulo Ferri de Souza vraiment papa la biso Paulo Ferri de Souza yo yango na lelo fort vie ça biso yo tozana lelo fort taka biso bana. Voilà donc Corneille Douci Givenchy à Tembalota la biso ba lela biso ya forme peut linga bino ya troya Willy Mouché Nicole Damboka donc nga vraiment na suki sinanga na soko ba c'est 2-3 personnes na bambote na. Ouais mbote aussi na pesi na François Lukubika ya ba Lukubika ba biyende makambo ba pesi mbote na nga ba bi prêtre ya ba prêtre Chico Ferré. Notre sponsor Chico Ferré ya yango na bandela lisusu patron Costa Couleur ba bi patron apesa mbongo ba bate ya yo yango no salanga mamba trop umela. Vraiment merci. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve au prochain numéro. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour